Ale kumanga motema moto yaya. Vous kaka. Qui ça? Nabiso. Qui est l'équipe partout? KNB. Kinshasa Nabiso. Qui est l'équipe partout? Qui ça et l'équipe partout. Mais comment les abîmes? Pardon. Jima c'est la yolo karatarate. Et on a bien yo. Ah Jima mokende. Où est là? Manakin. Qu'est-ce que j'ai zappé? Ce putain de KNB tellement. KNB tellement qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi. KNB ko zappé ce putain de check au Vandi. Mbote Bakinoa pe bienvenue dans le magazine Namino vos préférés KNB Kinshasa Nabiso. KNB réfléchir ce qui est obligatoire pour l'opposition va gagner l'élection, il faut baser la caca na candidat moko. Veille à prochaines élections présidentielles 2006, polémique et zamakasi au sein de la plateforme regroupement et partis politiques et opposition sur la candidature unique et opposition. Depuis 2006, année OESO marquée début du cycle électoral na RDC, la constitution de 18 février 2016 OESA qui consacrait la organisation de l'élection présidentielle à 2 tours, ce qui implique la résolution de la problématique de la candidature unique, puisque tout candidat pouvait se présenter aux élections présidentielles. Le jeu d'alliance est qui favorable, ceux qui n'a premier tour, candidat à Tamoko a eu majorité absolue, tendé dans le deuxième tour, les deux challengers noué alliance pour le 2 candidats uniques de part et d'autre. Par exemple, il y a l'élection il y a 2006, Bemba na Kabila, bangonde bazala qui va meilleur challenger parce que bangonde ba démarquer qui. Tu es collègue dans le deuxième tour Kabila zala qui soutenu par l'AMP, Bemba côté na ba ko ça la plateforme na kombo ya Union pour la Nation. Ba opposant tout ba sangana ki wa to molaki Joseph Olengakoy, Oscar Kacha, la Franck Diongo, Mokia, Christian Balibangi pe ba misusu. Bangonde ba soutenu qui Jean-Pierre Bemba. Mais après révision, il y a constitution, il y a 2011, et revoir, élection, il y a 2 tours à une seule tour. Et même qui difficulté, et pas il y a un candidat qui devrait d'abord se positionner sur le marché électoral. D'où la problématique de la candidature unique de l'opposition pour affronter celui de la majorité qui s'est présentée aux élections comme indépendant mais soutenu par l'AMP. Élection présidentielle et à la suffrage universel direct, c'est-à-dire que c'est le plus fort qui gagne. En 2006, Union pour la Nation soutenu qui candidature, il y a Jean-Pierre Bemba face à Joseph Kabila n'a pas pu remporter les élections, quoique dispersé en 2011. C'est les 2 meilleurs candidats de l'opposition. Etienne Tshisekedi qui a fait 32% et Vital Kamerhe Azouaki 7%. En additionnant ces scores, ça fait 39%, alors que Joseph Kabila, comme l'unique candidat de la majorité, avec 48%, un score supérieur aux 2 autres. Donc la loi du plus fort veut que ce soit le meilleur candidat à gagner l'élection. Donc polémique Oyo Ezali que s'est focalisé dans l'opposition sur la candidature unique et qui peut causer la distraction ceux qui candidats Oyo. Il faut représenter l'opposition, n'a pas pignon sur risque, c'est-à-dire il n'est pas accepté par la population. Même si l'opposition Mobimba et Sangani Yangonde Kosala Kakate que Abima président, Kinshasa et l'équipe partout. Il constate que les partis politiques mingi bota maraka kana ba période de élection après ba élection elimora bakino ba réagir. Kinshasa l'équipe partout le l'autre solo na bakino par rapport à phénomène moko o ereniara na période de élection ba partis politiques mingi existe juridiquement mais sur terrain et mon en a raté mais la période de élection on a bango ba multiplier ba activités nous sommes peut-être pour nous conquérir mitema ya ba congolais pour ba meka kozwa ba voix yango to kitito solo na ba kino bango moko ba bisa biso ba jujaka yango ndengeni parti politique ana to mon rango to be ngo pe ya na ngobele boyelwa batumo ba ko tenter ba chance na bango
organisation mo babimisi moi leader na bango ba appuyer ba otsa bambongo tenso yo kende so simbi obendi pe biso so pe simbi te bana mai to sanen to panzani to bomi na biso groupe el roi babilomo ba retenter ba chance na bango pas peuple congolais tskalara congolais force amaele tu bi ba parti politique tu es bien belé tu es ba parti politique onini to keki ko adhérer tu es ba parti politique ya simanda ku congolais bi ba parti politique baza pressé à quoi adhérer na ba parti belé te soit na parti na yo oyebi source ya parti na yo zalano wana te bana biso casquette balata après un certain temps balongoli casquette wana ba se positionner quelque part bon et ça non makamba ko kamwa te bon peuple congolais ça comme na mature hein peuple congolais a lelo ada peuple congolais avec na 2006 te 2011 te toi peuple congolais à 2007 ba parti mike ba parti o ebimaka ba moment ba élection ba moi élection to mona bango te mais mo ba ko bima boye ba libino ba polo ka moi ne bière bani les meza bango ba gagner vie na bango mais biso to profiter na rien on a beaucoup souffrir mingi donc to komi jusqu'à tel point ba maramo ko mo le kana mboka na biso anormal eza base ya ba politique ya mabe ba politicien lokuta o ba ya ka pona ko flatter biso ba lokwa ba renard bayaka na moment où tu as un formage pour bayembela biso to yambaka mingi to organiser belé to kotanga ba kombote parce qu'il y a télévision mais lelo atable na ba site to bandoko yamba bango na ba siège o bandoko ya bayaka souté ba koma ba ba vitre fumée ba koma na bandaka ba climatiseur mais biso peuple ti lelo to souffrir ya on osenga na ba congolais to za na maele to za la soudé to za na bomoko to za na bolingo bolandi ndenge ba kinois ba déplorer bizale loin na miko ya kan mais biso na kan beto lo bakaba parti politique est vivant à Kakate pour nous préparer des élections. Parti politique est à la rana pour nous défendre les principes idéologiques. Bango basalarana. Et puis tu ressens na ba politicien bayeba na moment nini o bango bako kitaka na ba base na bango ezala Kakate pour na ba besoin ya ko se faire élire et na ba peuple congolais pour meka koyeba bisika wapi bino boko pesa ba voix na bino po Congo oyo e bongo na ndenge congolais nyonso alinga Kinshasa et l'équipe partout. Et quand vous savez que ceux qui ont besoin d'un bailleur a obligé le locataire à payer sa garantie à 10 ou 12 mois. Mais quand il faut une garantie, il faut matisser dedans. Équipe partout quand une sali constat ba bailleur rebelle ceux qui ba locataire na bango ba pesi bango bon à garantie ba koma ko utiliser ngo pona ko zongisa mona ba koma oyebisa locataire zela na locataire mususu apesa bon à garantie après ya zongisa lié pour locataire on a ke kolukanda ko côté mususu yango wana to kitaki na commune ya Matete pona ko solona ba kinwa pona nini comportement bon donc to définir na no garantie wana ozomona donc garantie au pesi caution moko boye pour nous ko songolo ko récupérer ngo après mbongo garantie za mbongo ya koliati ezaka mbongo soki ba pension ndenge ba peselo ndenge ko garda ngo et le jour que vous allez non soit yo ngo occuper ndako na yo be mutu ala ngi bima changer standing mususu ozong c'est le mbongo na pesa ki mbongo garantie ba liaka ngo te yango mona zo poser ba problème entre ba locataire na ba bailleur mususu akotiaki mutu na ndako ezai $40 10 mois pc $400 kaka mutu nenga zo évoluer na kati ndako wana matisi ndako ndako comme $600 supposons que c'est la mutu mbongo comme senga ifaluka mutu po azana $600 azong c'est comme ozo sous temps et en même temps ozo temps yo ozo respecter mutu azana kati ndako to apesa déjà garantie na ye na opesa na bailleur conscience fait ça là un bailleur oyo a mi pesa ka kilo tanga ibiki na za locataire un de ces matin il va quitter sa maison. Tango ya pesa qui garantie azelisa qui était alors na moment ya sorti bailleur oyo a kozelisa c'est là moto mususu akota comme ça yobima azali bailleur malamu te tango ngana za kobima esengeli na bima na garantie na ngai soki na pesa $1000 3 mois ya préavis il faut na bima na yango c'est ça un vrai bailleur ngana za bailleur l'air locataire a zoko lobakena zobima pesanga préavis à 3 mois na kopesa préavis à 3 mois avant na pesa préavis à 3 mois na kopesa na mbongo neliko kwa akuluka isika oye akokende kosala nini ko vendre ozomona mais soko moni bailleur azo sala compliqué na locataire c'est que aza faux bailleur
wana bailleur amalamu te mais un bailleur moninga alobi ke nazobima nakopesa imbongo na ye malembe bolandi bakino ndenge bapesi ba point de vue na bango concernant ba bailleur. En tout cas biso na KNB tozoyebisa ba bailleur ke soki bo signer contrat de bail na locataire na yo garantie ba lier yango te garantie ba garde yango quelque part pour mokolo locataire alinga abima o tepa misu te pona kozongisela ye garantie o komi kosala ke locataire so alinga abima o zela locataire mususu apesa mbongo po yo zongisela ye wana babenga yango abus de confiance wana ezaki moyibi ezaki côté beau changer caractère. Kinshasa et l'équipe partout. Na Kinshasa ba ya basi mingi bazalaka soki abimi na ndako komone alati bilamba mususu. Kasi soki akomi na endroit eza lokola bar to boîte komona alati tenue de combat. Et l'équipe partout, KNB sali constate que ma fille est belle. Ba comment so kazo bimananda ko komona ya bimina tenue mususu. So ki pe ba kutana na balabala ou soit na bar ou boîte, ba komona pe na tenue mususu. Yango na to kitaki awa na commune ya Matete ko ako sola na ba kinwa. Ba fille pona ni comportement ya bongo. To mona ka ba te belle ba sala kango. Ti lelo e salemaka. Ba tu baze belle. E sala na Matete to mona mingi. Biso na Matete to mona ngo mingi ba jeune fille abimina liputa na la gomme mais bo kende tour na bar mo bo kemona na mini donc ba sala ngo belé mais ba o ba so sala ngo hypocrisie eza malamu te kozala deux faces eza malamu te mieux vaut obimana mini ba tuyebi ke obimaki na mini ke obimana liputa moko kaka ya bongo lokwa mutu moko osuka na coin nzoko osuka na pointe ozwa oketika liputa et pas ba voisin bato babake mona yo na boîte na mini eza malamu te bandeko ya basi bazokoba kosala ngo batika omona bimi normal alati bien mais soko ko beti tour quelque part okekuta ka na Matete na maindom a changer tenue mais abima na njili abimaki bien moi na malamu pantalon normal robe normale mais soit remis kuna akomi sika ba camarade bazar omona tie moi elamba mukuse bela bilamba bimaki nango te esko esala ba parents bien te kaso bimelamba mukuse bimanango bande pa na bino bimanango comme ça so ba parents no ba sepe ero biminango c'est que libanda petambola zala à l'aise na maman no sepela te no réagir mabe na mwana wana wa zo tamolo lenge wana za mwana te faut telemela ye comportement wana fa changer oyo kotambola ke otambola la maman mobimina la maman musuna ndako OK ko se changer après quelque part bonga mama na kuta na yo na nzela conseil na bano bazosala biloko ndenge wana fatika biloko abongo bolandi bakino ndenge bapesi point de vue na bango concernant ba fine bakoma ko changer ba tenue en tout cas biso na KNB tozolo bake hypocrisie na vie eza mabe soko oza na besoin ya kolata eloko ya mukuse bima nango a partir ndako na bino ba mona OK olata eloko ya mukuse obimi nango ezata ke lokwa chéri na yebisa ke OK to obima yo bimi na liputa e kuna bake mona ona eloko ya mukuse wana eza bozo bimisa ba parents bazala kola ba irresponsable eza kitoko te bongo so bima na tenue misusu OK kuna likamezo yo mo ba reconnaître que za la terre parce que ba mona kuna liputa e kuna ba mona na minijip eza kitoko te Kinshasa et l'équipe partout. Rubrique Nabino Bo Kaka ya selfie kanga photo seka mukepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KNB suka na enquête oyo KNB est menée to lingito yeba soki eza na ba parents oyo tilelo ba balisaka kaka bana vierge. Kinshasa l'équipe partout les autres dans avenue Dodoma na commune Kinshasa et pas yo plutôt ko solo na ba kinwa ba mika ko biso ceux qui ba parents ba balisaka lisusu bana na bango na état ya virginité ndenge bandai ko sala makala na ebi boso kalizalaka les soute po vie comme pasi ba mi bango se débrouiller bango moko komilesa bango moko omona kuta mbali musuye mozo supporter ba minerval et au moins babala sous vierge. Auparavant tu ebi ke ba papa na biso babando balisende bana bango vierge mais tellement que moment na période où tu passer lelo ba parents ba kominde na ba manque de moyens donc pauvreté de l'équipe trop yanga ndé papa Monique était na zainde moyen ko lesa bana nga akomo tinda ta bana na epo baki sala ta kindumba po ba mona moyen ko lia bien na ndako ndé pesa ya wana bana lelo ba komi donc bazo bala boy sans que basa la vierge
bana nde bazokolela esi yo paro opesi ye éducation ndenge me ye aza na oyo ayema yele oyo akoki kosala ere azomona baninga bazosala boye etika mpe nasala etindaka mpe kaka mwana na nzela ya mabe. eza un peu moins difficile komi mwa ka rare baparent babalisa bana bango na baka ya bavirginité eza neti batemps ya kala te soki tolobi keno eza te wana toboyi mais eza nango ekomi un peu baka rare suite ya technologie ndenge monde ezokoévolue na makambo nango donc ezopermettre lisusu te na bana soit base limité na mwa moke oyo baparent baza nango alingi asadapte par rapport ya peut-être ya mwa eloko to vie ya mwana mosusu ya moninga na oyo ya moni mais peut-être azobosana keno mwana wana vie sociale na bango to bozwi ya baparent na bango eza ndenge moko te ya babotina bolandi ndenge bakinois bapesi bapoint de vue na bango nyonso bastipule kaka eza peut-être problème ya kozanga ya baparent nde mwana na mwana koma koluka kosan sortir na ndenge na ye alors en cherchant ya kosan sortir na ndenge na ye akofinir kaka na kolinga ye mobali wana akolinga kozala ne kaka pamba te akoluka ayeba nzoto na ye me biso na kaine mpe tokoloba kaka boye koluka kosan sortir eza kaka synonyme te ya kozwa mobali oyo akoabize na virginité na yo donc basi esengeli bino moko bozwa conscience mpo lobi mpe baparent babalisa bino na etat na bino ya virginité ndenge bango babalaka na période na bango. Kinshasa eleki partout. Le magazine KMD Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KMD à la zone de recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KMD et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KMD sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KMD vous offre le rubrique suivante. Édition. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KMD. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KMD. KMD Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KMD. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KMD Kinshasa entre nos mains. Appli KMD Simba Kinshasa Namaboko. Constater que na ba matanga mingi soki muto akufi que ba bengi batu ba témoigner pona muto ya kufi batu mingi ba yaka ko témoigner makambo lokuta ata soki ba solo la te yango kan beto ni to ba soki ezaka ka sentiment de tinda ba on basala bo témoignage wana eza misusu pe bande kona bango ba vivre yango susu pe batu misusu tozala bango pemeni op mikolo na biso pe ba vivre yango bakolo na biso misusu pe eza ba les ondi ya population quand ndenge ezalaka po makambo wana ezalaka mutu akaswa daye pe wana azalaki boye azalaki mutu malamu kutu boye na boye okomona mutu misusu azalaki ata na seda nani te seda mutu akufi wana te mais lera akufi wana fana na ngai wana pire na ngai or c'est tout à fait aussi normal les appels malamu po mutu akufi banela lisusu mabe na ete fa ulana ka bolamu asali boye batanga mingi mabe mutu te soki akufi yango nde omona pe ata mutu babando solo tele mutu anza vivant mutu ana akufi mais akipe lisusu ko swana baswana ki wana te akeka ka amiki tisi aketa la pena nini na matanga ndenge ezala tokuta ngo ezala bongo tokotika ngo peka bongo e o changer ebele bazalaka soki alingi akende poto akobetela ata mutu moko lisolo te okoyoka kaka na komaki bien mais kasi soki eza voyage ya bandundu ata mbwana bango il faut ayeba Kinshasa eleki partout lelo toza na commune ya Lingwala na avenue Kitega epai wapi toyei kosolola na bakinois bayebisa biso nano nini bango bakanisaka na bizaleli oyo bandeko mingi balaka nango soki azokende voyage ya poto akobomba mais soki azokende peut-être voyage moko na baprovince ya RDC akobetane lisolo sans crainte sans kobanga eza likambo biso mpe tobotami tokuta toza baafricain et puis baafricain ni bacongolais epai na biso bandaka lezala na oka bongo ba famille bazala mingi la msuna mitema mabe
omona mwana muninga so azokende poto omona o na rapport bakangi ye bakali yango na bato babombaka po kobanga kindoki mais bakongo lokola eza na onka awa moto akokende sans problème so ekomi ya poto ekomi makambo ebele yango na tobombaka soki moto akomi kuna tobiki akendaki bato nyonso to basutuki soki na province babiki so akiza vie meilleure te mais na poto eza vie mo eza meilleure akolinga te muninga yebake ya tike na place ye akezwa bomengo yango soki akolinga bombela muninga de façon que muninga aza sipika ya komi kuna eza premier kaka ya mutema mabe kaka et ça va bien mingi oza muninga bete so non lobi nazo ke mikili au moins na buto so ayibi baso ko ba yibi bikana na yo bakino au raté voyage to ba fente no toke ke porto to me abi baso le ko au raté voyage et puis ça m'a mingi bakinois bapesi ba point de vue na bango par rapport ya bizaleli o bandeko mingi bakoma nango mingi balobi eza kaka kobanga parce que jalousie ekoma makasi mutema mabe ekoma makasi pe sorcellerie ekoma makasi na ba famille babiso na kaine beto koloba kaka pe soki réellement oza chrétien croyant pona nini kobanga ndoki c'est vrai na vie ya mutu discrétion faut ezalaka mais na makambo susu batu pe il faut bayebaka parce que mbeba mo ekoyela yo to likama mo ekoya mutu susu pe akozala na facilité ya koyebe yo po okoka kozwa visa Kinshasa et l'équipe partout. Trust na Force One bazoteka ba voiture soki oza intéressé zwa ba détail na élément o. Remarquez que batu mingi basalelaka ba réseaux sociaux kasi ebele bazalaka na maîtrise nango te boyoka bakino ndenge balobi. KNB Kinshasa et l'équipe partout depuis avènement internet au ezali bongo autoroute et information qui fait du monde actuel un village planétaire. Plusieurs réseaux sociaux sont commis développés, mais un constat qui reste est que bateau baza ko adhérer facilement et vite, mais baza la maîtrise parfaite quant à l'utilisation des réseaux sociaux locaux là, Twitter, Tango, Imo, Viber, Windows Live, Skype, na ba réseaux sociaux mususu. Sextap o e koma ko sala ba scandale, sextap o ezali santé cause la paysage privé lelo yangonde eza ko tia embrièmement pe ko cause ba dégâts irréparables. Mauvaise utilisation pe manque ya maîtrise ya ba outil wana lelo e komi ko casser même mythe ya ba oyo baza tenu cause la comportement moko respectueux et irréprochable. Mais chose étonnante, alors qu'une certaine opinion pense que la maîtrise d'utilisation d'un éthique est réservée à une catégorie de gens, c'est-à-dire une classe sociale donnée, des politiciens, des pasteurs, des prophètes, des hommes d'affaires. Nabat auto tanga kutu bangonde bazali na manque ya maîtrise pe manque ya gestion ya réseaux sociaux on a parce que une fois vidéo il y a la personnalité eza en ligne ezo mema conséquences néfastes. Sur le plan moral, les a comme ma rupture, il y a cohésion familiale, les a détruire crédibilité, paix, intégrité. Sur le plan religieux, ils ont ma méfiance, ma perte de confiance auprès de Bastal Yanzambe. Ils ont ma malédiction pour par mes gardes. Peut-être que moi, qui n'est pas camarade, à l'accès vidéo, je sens qu'il y a un talibé à mon unité, papa n'a pas à comme concept, que les sur Internet, ceux qui ont maîtrisé tes outils Internet, kokota te topé ko salela bisalela salela te pour ko simba touche Kinshasa et l'équipe partout. Merci Nandenge Bozalaka toujours ébélé à Kolanda magazine Nabino Bo préféra ya lelo to présenter qui en avenue Paul Maurice na commune ya Gombe. Olingola takitoko lokola ba présentatrice ya magazine KNB les cas la maison d'Orcas confection chez Mamie Bilema leader Kinshasa et l'équipe partout.